nalela na matanga relation ngana moto wana et puis ngana moto to mona na kali soute ti Yesu Masia Nazareth oya ya mukoni est-ce que ngana se to tambola ya malamu te peut-être okuta na pete na mkola sukango si ngana okelola ya okelife so ya kenelo lifelo akelola par exemple ngana kebo ngana osaka na kelifelo te po na sina comprendre makam na koma o vivre ne kenge pi na ko banga nzambe ke no na kende bongo te. Ça fait très mal. Makama matanga papa le na yebite. Oko imaginer biso ba comédien et comme à un moment mo bazote ya biso ndenge photo se comporter na matanga. Je me souviens na matanga ya Solange Mindondo que son âme repose en paix. Ba président Elombi ba président Masumu na bandeko basi mususu basala ki vraiment sensibilisation ko loba cœur. Na matanga ya Mindondo tolingi désordre te. Et puis na matanga mama Chako. Na matanga mama Chako ba siso ke basi nyonso bolata maputa. Et puis na maputa bolata wana bo exposer nzoto te. Ba musa bite mama Chako mo pe emo ando ko lata nas tout to lata to. Bazo benda biso mato ndeni photo lata na matanga. Donc muto azolo ba mabe ya mowe ya mundu si akufi. Nana mona teka na communauté na biso. Et puis moto akufi. Ngas qu'on a mis tout na pourquoi chaque fois ceux qui artistes surtout comédiens soit kufi ka ba problème bima. Na bande ko na biso mususu ba journaliste to bande ko mususu pe ba comédien. Comédien pe ndeko no akufi o ti caméra na micro ozo sala analyse ozo expliquer ndenge akufeli na makam ndenge ezalaki me puta yo ezalaki wana te. Nde ba ko apprendre nga ke no mélodie akufi. Non, que monter ma passe. Non, que monter ma passe, le quoi artiste comédien en confité. Non, monter ma passe, quoi maman moi na confité tiki moi na never sur 10 ans. Ya moi si. Papa sur Nathalie quand na téléphone, na Monica moi na wana makila monter metanga. Bat ndekole batala ta moi na ya mélodie a tiki. Batu ba o mélodie alongwa Kishasa na kanda akenda ko nanya betela kibino mélodie azate. Basamba na moite nde toyoka. So medo azate sikona na expliquer ça mambolo ba ya mambo solo. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Balata baposa, enfin molakisia solo, aïe. Rose Couture, la haute couture au rendez-vous pour événement anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture pour Olata Kitoko, Batonga, Bakosa pour tout contact. Papa, maman, bana, pour la bisogno surtout. Babetela lisolo te Luka Rose Couture po olata kitoko bavoiti te. Tala na ngengi batonga bakosa bavoiti te. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate ?
Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons un divertissement aussi qui est très très modéré. Bienvenue mesdames et messieurs, amoureux de la culture d'excellence. Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. En tout cas, la toute première des choses, allez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Faites des commentaires positifs et les maximums de partage. Cela nous fera énormément plaisir. Infiniment merci à vous. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous précisons la prise de vue. Vous avez Gédéon Loaï accompagné de Sariv Mbala. Vous avez la réalisation qui est signée Jonan Zouzi et Jordan Panzo. Donc c'est avec cette équipe que nous allons certainement travailler aujourd'hui. Mais avant tout, nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur, et qui est déjà à votre disposition. Vous êtes sensible au cri des détresses, vous avez besoin d'aider les démunis, les orphelins, le veuve. Voici une bonne adresse. Et certainement, il y aura une mention spéciale de bénédiction pour nous. Nous sommes Congolais, nous resterons Congolais. Soyons sensibles au cri des détresses. Suivons les images, on se retrouve tout juste après. Ngai kombo na ngai Arcel. Nga na banda kofanda na Kimbwala. Na avenue Source numéro 3. Na quartier Kimbwala na commune na Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Antoye pe place akenda na ebate. Sikoyo na vanda kofanda na maleki na ngai. Nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki. Ke ngai nde na boma yaya na bango akufa. Ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki. Nga nde na boma yaya na bango abenga na nga na ndako. Nde abenga na ngai na ndako. Lobi nde tokutana na papa Glody mwana naye. Tobande koleka nga na muninga na nga na nino. Na kamunganga tobande koleka. Siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu na bana o mibale. Ayebi nga na lala na balabala. Amema ngai azwa biso. Ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelinat moko boye. Mema bango mibale kuna nde abenge biso atuni biso bolala na balabala wito ndimi toza na orphelinat na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel nosenga merci na papa Lendele nzambe apambola ye abakisele ya mingi nzambe apesa ye longue vie asunga biso tokoma otanga abongisa vie na biso tokoma otanga. Nga nasuka na 3e primaire. Na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga. Kombo na ngai John. Ngai papa na ngai abotanga kufa. Depuis que bébé maman me sokota mabala pamba. Na semi merci. Ndabandaki koleka ana kamana nga komuna Axel. Ali. Nga bi akaba bi to bozo biso kasi tokende. De petit awa na expliquer ngo papa na nga kufa maman sokota mabala. Deuxième. Basunga nga nazunga classe na ko la pe ko komuna na ibi ko tanga te. Na ko la ko koma. Banaki na ko la kokoma pe na koma pe un jour vie na koma mutu pe na kacha bato lengo ndo ba bengala ngai. Nous sommes de retour sur ce plateau. Une nouvelle opportunité. Toronto City vous ouvre toutes ses portes et d'ailleurs à 3 500 $, vous avez droit à un terrain déjà au sein de la cité moderne Toronto
City qui se situe à Maluku. Alors, on n'est plus vraiment, ne tardez surtout pas. Déjà, avec le peu que vous avez droit à un terrain. Mais ceux qui sont sur le terrain vont quand même nous dire plus suivant. Et Yasika na Kinshasa, boyetika la kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku, bana RDC congolais, opportunité à Sikamo na mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango. Avec le $4000, okoki kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salami ndenge nini. Obanina avance $2000 et le 2000 qui reste okofuta yango par tranche 500, 500, 500, 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de 20 sur 20 sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeli. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait la politique, surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandée à et vous avez ma borne Oyo à 2 entrées. Raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes fiables, de ce fait ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Zali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est situation à Moulaï. La situation à Mounen est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact ya poto ezali. Ya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec $4000 okomi tata lopango to mama lopango. Makelele ya bayer bayo. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau pour la 1e fois. C'est une mère, une maman. Parce que depuis un certain temps, comme nous avons toujours dit, nous devons valoriser la femme. Alors moi, si moi, mademoiselle Zara Susti. Donc moi, si nous Azali Kaka, madame, il faut que tu aies une sika, puisque la femme donne la vie. La femme, elle donne naissance. La femme aujourd'hui, tout autour d'elle, et elle crée quand même toute une nation. Moi, c'est Sengel qu'on respecte, qu'on valorise. Elle est artiste, comédienne, en même temps chroniqueuse, s'il faut le dire ainsi, présentatrice de plusieurs émissions d'ailleurs. Elle a plusieurs casquettes, une femme de valeur, de temps à autre, elle est ici et là, tout simplement pendant qu'on cherchait quand même à venir à la meilleure et surtout excellence. Donc c'est Mao Guivoulé qui n'est plus à présenter. Déjà, Mao, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, Papa Alain. C'est qui ma casquette est belle ça. Et puis au Bossani Moko, présidente, il y a Fondation Mao Guivoulé. Voilà, déjà, donc je précise, déjà Zali présidente, il y a Fondation Mao Guivoulé. Alors parle-nous un peu quand même, il y a Fondation. Fondation, idée à Fondation, parce que pour nous, ça, la Fondation, il faut la moto sensible. Au cas choc, au cas où on va souffrir, tout le monde a plaidé pour la cause, mon cause, Zali pensa cause, mon malam. Idée Otaki Wapi. En fait, l'idée à Fondation Mao Guivoulé et Otaki à partir à Kikwit. Nazana Kikwit en 2016. Nazaka na équipe ya Weranson Bakenda obeta méga concert à Kikwit. Puis quand chose est arrivée là-bas parce que ngana
nakoba naza mwana kikwit natanga na kikwit et puis tana komi elo mo isalanga pasi place na bana ovanda et pas Didier Mobilanzila na PDD Color ndaku na ekangama na centre de santé moko wana une fois na okaki mo malaise mutu esalenga ma pasi yes nga bo peut-être pour to tambula pe mingi moi moyo to zali na ba course bila osala ya onde esalenga bon après na bino na komoka siko malili ça va 12 na olenga abina toke na compagnie na hôpital. Nous sommes allés dans un centre de santé, on a tout commis. Toko et pas maman Micheline, na bossa na maman on était mukolo centre wana. Tant to commis on a kuti moi na moya mobile à âge à 5 ans. Petit garçon à 5 ans, azaki très malade. Baenae moi na lobate a omningati donc azaki okangama bo. Et ba commis na moi en hôpital, moi j'étais là. Bazoko perfuser ngamo ba sifin parce que c'est un examen bazunga malaria et typhoïde et tout bazunga typhoïde na malaria alors tant ba komi ko zongi sanga moi ba sifin na ba mai wana et sali que maman mo akoti na mwana wana maman mo akoti na mwana zaki malade mwana ngo azolobate papa le mwana azo bouger te ben du coup bako na mwana hôpital boye mwana ngaki na hôpital na koko na noko na ye maman na aza jeune fille yango akenda nini mboko nini kaemba atike pa maman na ye do mwana boko me pa koko na ye maman na mkola na mwana hôpital papa le azaki atana 10 000 francs te akomi fala bana na fiche bana mbongo te bana mbongo fiche te bana mboka maman na biba osimba mwana na te il faut mbongo ya fiche ba pesa na consultation premier soin ndenge zala koko na banzolila nazaki na chambre moko ba pesa nini yango mwana mubu banoko ne ba donc ba plus désespéré ba banzolila mwana na kufi na simi mai na bimi wana ote madame vando penga bia na ba baolela nini mutazaki malade kufi ote mwana muba ina to ko sima mwana na tepo eta mwana naza déjà malade mwana naza déjà kukufa ngabi oh comment yo docteur madame Michel ko déclarer li wa mwana osimbi kutate oh madame mwana na zolo azo en tout cas pe mané na meko si mabo mwana na zate ngabisiko bosande no te photo transférer à l'hôpital général na cité à partir qu'on a des bakozo ngabi mais le problème d'abord c'est quoi pourquoi pas d'abord kota la ye kota na mwana na po yeba azana nini avant pour transférer o te to tindika bongo pote akoki kufa na nzela papa le na yebiso ko longola mayo balongola mayo je pleurais Nathalie moi a 5 un garçon un beau garçon à l'époque nazalaki na mwana mobali moka anzinanga je pensais à mon fils que je laissais en Afrique du Sud une femme ozo négliger moi parce que bazana mbongo te papa là na lelaki je me suis dit non na kokate na madame ça va qu'est-ce qu'il faut oh il faut fiche combien moi je vais payer oh madame yo makamna malade nga makama ma détail yote nga na futa fiche à mono na futi fiche oh te premier photo ça la il faut payer mbongo pe malonga te ba 13 000 et quelques boy na zudi zo na pesi bonga bi dizo na pesi bino mbongo etikala na kati belé bo ça na makambo mwana oyo nanu azwa soin papa ma $10 ka moko ebimaki wana basimbi mwana na minute wana bazongisa basala bo ba mettre ba emisatu bakoti na mwana na salle d'urgence ba wandi ko réanimer mwana ba réanimer mwana donc en fait espoir ezala quitté ba réanimer mwana ezoka ta ba 45 minutes après le petit azongi et mwana azongi fallait ba kisi ba makile zate noko ne apesi makila o te faut makila to basomba ngana bi ngana zo somba makila mbala moko ale na pesi mbonga makila ba ke bazongi boye du coup na tamuke mouvement makasi na hôpital mwana bazongi si makila no donc ça maye tout mwana tikala ki bongo te papa le depuis 11h je crois mwana na komaki na zaki na hôpital 19h maman na singa madame kiende mwana na akufate azabenga s'il vous plaît vous transférer mwana oté to transférer to garder mwana je suis rentré na kebete la PDD Color Didier Mobilanzila na mwasi na emengo ya nabi mama aimé mutaz mbala liboso na makambo ba metse ba négligé des fois ba to pombongo zate ba kufa pale na monyango na misu na ngamoko tana bani ko expliquer na banzo lela siko emengo ya mwasi ya PDD ya siminga oh give lela ngabi na kokite donc c'est biso ba bola na mukito na place te pourquoi tana le bien affecté ba mon couple wana PDD Color parce que a jeune ka kwa bi na zana mbongo ne belé da sa penza na mbongo
abisinga kolela te tozwa charge wana elle matin na la muki 5 na sina squali na bimaki na bimana ya l'hôpital na mo PDD ozanga na porte abi na yeba ki okimanga toki no hôpital to ko marabo tant ka ben filmer ba moninga babi mama mwana ngwaye babenga mama mwana ngwaye na kota ka boye ono azana mete kuna ba opc traitement to yo ya kana no ba pesa nga ba vana ba pesa nga ifona mona mete on abi avant pour mona il faut plutôt pesa pekis na parce que yo za maladie lobi d'ailleurs kataki qui sont les photos bandela ngwaze na coach ni alors ba 6 minutes ou ba 10 minutes après ici na pemi après 10 minutes 20 minutes maman Michel moko l'hôpital aye tanga komba tu maman Michel bi ndeni mwana ngo ba azabi abi gloire à Dieu ayebi te na kati akomi na réception ba abi na kikongo la bia ngeza ni mwana nkentu na mazona sana mu mpashe mutuke ba sa mbongo esala ayeba so ya mutu azave ngeza nde attitude ya mwana nkentu na yo me enseigner mon en tout cas franchement ata mutuke vena sans fois quand même pour l'hôpital bébé santé premier soin la femme a décidé vraiment à partir il y a comportement ou affiché qui était il est pas eu de décision par la mort après ordre en hôpital là et de ça dit tout ce qui a commis première soin je me suis dit waouh na té mutu et loko donc loko a décidé le bina batne bosser que loko na outside ngo otika nango alors moi je me suis dit personne va ngabio OK donc na ko sape lo mo e ko sangisa batu na l'occuper ba volontaire mo batu mo baza bonne fois ko sunga batu basunga pe batu c'était là-bas qui coûte grâce à ces petits je me suis dit non voilà tant moi ça bon senga maman bien na je traitement nga fait tant na ma boy asinga maman siko ya ebe tenga na biki kongo est-ce parce que kongo abi abisa na ikongo maman ngeme kuisenge déjà oui mokela mais moi na ngena odila nzala kuna shi amedi anteve na seki ngabi moi pesa bima uda ngetu ba ikongo moi ça donne si point de maman na tan wayemba mo PDD kolo azo seka na ye tinga na osa mamu so osa ba mai PDD kolo da za na famille wana azwi dia ordonnance ba sombi ba kiss et puis voilà mon anazaki bon na miti muke ba esanga ndale lenza tanga na bimika boy na bengi mama aimé abano asala na RTS kene musana ote na Joël azana ndako na bengi Joël bosa mulo mo vite pardon no hôpital na kinzala tanti ma o belinga boya na ngwa na combien na viande des aki on a mo pondu fufu mona na sombele ba jus ba biscuit ba bonbon ba chips na pesi mona na affection na seconde na linga na e batte famille mona na nani maman ne koko ne kuna moneka koko mo azolela na ba keta dama mona na te je fais tout en tant que mère après yango ndesiko maman na ko fa excusez aye ko expliquer nga oh yaya oh mona za koko na ngai oh noko na ba maman le kini maman ne azana kaemba et tout je me suis dit tala moi si maman azana kaemba otiki mwana na grand-mère na yo kenda vanika kuna ba bengo no mwana na kufi ça fait très mal ngana kufela mwana papa le na yebi pasi wande zalaka donc ovandika boye taka bamboka kwa kaemba na donc azana ndako te po neze siko vanda te mon so azana oui c'est ce ko luka donc à cause na frontière à cause na wenzi à cause la place mo boye téléphone boyo mwana zate attends que mena yake na mito maman mwana na kokufa je pensais directement à Andy qui était en Afrique avec ma petite sœur Sylvie qui voulait moi ça toussait mika na pesa mon bote skabaza na kanisi ba mo Andy ngabi waouh visa compliqué donc après wana na s'occuper na bébé wana bien na vande asukolo ngabi no ifa sokola bo pesa mai na savo mo na sukole ko habiter noko nesko ko habiter na sokole nga mo na sokole noko aye habiter tanti na sokole noko na sokoli ya to bazongi se ba mai donc na ndova na ngaso na vana ndako na tombo na zo na hôpital na vana mona Natalia na betele masolo ba bombo biscuit a tungise mo aye na nzoto na memi bandeko no ko déranger na petite botika mona botika la mona o mona stressé nga jona butu na keneso na dia muta tension nge matanga botika e et le petit a cela inanga o ya lingaki je vois mon putain mona bokenda waouh n'est-ce que pédé to ça n'est-ce pédé to ça ndeni pédé singa non madame ce qui ozoye to vane na ndako pour l'instant pendant mikolo za na kikwit si tant ozonga pas un premier zate na miko so là ce que madame Michel na madame au sel Jezebelé ce qui moi ezali landele ka sonné mais bakine na ndako talaka to ça mukien côté yanga boye il y a des réalités na mboka msuza mpaya et tout
moi non nzamba bixi sala ka ke bani na moment oyo zalaki pour ça iso kendaki to nga to simbete azaki déjà bembe moi na wana et tout ok merci et puis na zumbo on a fouti dans l'hôpital na ju quelque chose na pesi ba parents wana na pesi maman na kena mwana na biso kena biso ndako après ça ils ont kiss na tongo na liki na ba après-midi boza bien hôpital oka toza bien malade monde azotungisa biso mada na lingiso nini ote mona ko hôpital no beta madala na banda ko beta masolo ti abano sto beti masolo ti sona kina zima muke mona fini bango na tuni kuna facture combien au 35 000 na zu na pesi tana zongi na ndako na ici PDD kolonga non Monsieur Didier ngana moni fona sala fondation pour aninga biti de ngana no koliana batu tokokaba eze eloko nzamba asalanga grâce ngana koza na eloko ya muke mena okabonga na mutu c'est très difficile naza ata na $100 na maboko na lianga moko 5 na pesa mo impossible des fois na koza même ata na 20 000 francs je n'ai pas d'argent mais na bimi kota ça des martyrs on a su kana une zelana na moni na parka on moni quelque chose au pesi au boy moi 2000 francs moi 3000 na kaboli na ba maman na ba vegle wana bakoma koyeba soki ba mona lekika 3-4 fois ba yana bato wana moi 3000 2000 donc na obi pa na yebi ke na 10 000 francs na kabana nzela pourquoi parce que moni balobaka moto ayebi pasi te ayeba pasa baninga te ngana yebi pasi parce que na passa na ba moment très difficile na ndinga famille na ba moment boye et puis nga moko pe en tant que moi si na leka na ba période moko fama pasi otali penda likolo tali na sobi wow na suki moto peso ta $10 azate je crois que batu tout ba abandona yo mais je suis mao batu nyoso ba abandona yo ba pire yo nga batu bano boka na tango akala masa na kingane ntimo azaka boye loko ba moni ke no mao aza suna succès te azo sa su ba théâtre te azo sa su be émission te na TV en fait azo mona na soute a muto ya souver ngate po akabelanga. Donc du coup il faut qu'il n'est pas l'endele, il faut qu'il n'est pas un tel ou à la visibilité mais qu'on a télé monde à TV tambola bon. Mais du coup tu te sens vraiment isolé, abandonné. Au talobi ah na suka api. Na ko benga na ko créer wa je me suis non nzamba na bomoy. Yena muto leki nzambe te. Ata pesinga 300 siko. Loko na senga ki. Na ko lia gloire à Dieu sunganga. Mais so na sengi oyo wala Yesu Masia Nazareth nzambo apesaka na momani na volonté na yo en fait apesaka na muto ya lingi so na belele tata na ko sanga bola mo boye na minute pe na sepeli na fuka mika na leli kaka na leli lelo na tonga na leli na mbina na pro lobi na ona chetolo na se lobi na ona suki na ke na toilette na osko na zo rappeler ka nzambe yo peut na za la femme seule. Comme je dis souvent, femme c'est na Congo, c'est pas facile, papa. Ce n'est pas facile. Une femme c'est le Congo ici à Kinshasa. Na bana, aza locataire. Non, c'est pas facile. Effectivement, social, les a. Non. Papa, eza facilité. Nandenge kese oyebi nzambe te opengwa. Opengwa. Eza moyen moko boye mo basi botozora na facilité mo mite ali de toute façon. Na okufa nzala, na okufa boye. Babenga na ndako bat na futelaka mieux vaut na kenanga na mi boire na ngata na balabala na bima na ngata emo na kozwa moto à cet âge quarantaine et simbate vie wana kaka fuka moleli mona boy tout nzamba fungoli porte mo boy et permettre aux yeux au foot ata loyer au foot pena moi moko ya avance aussi mo kamba bana au tika le Seigneur merci. Au mitala boso bona senga na ngamoto si mutu anga pesa nga 5 na mais ko on a vu et ça qui na planifié na sale mo lo mo ke no lobby na zanga so sans fonte ozomona donc ça que mutu ayebi pasi ayeba o partager na amour ndina ba ki ça va lokwa na nga na zanga na makokite ya ebele na mena mukyo na zwaka par la grâce de Dieu na créer loko mo boye o ko permettre nga na sunga bato ba na pasi na senanga. Il a créé Fondation Mao qui voulait ils ont qui n'ont pas bien une année déjà tout fêté le 18 juin le 18 juin tout fêté une année à Fondation Mao qui veut tout lancer officiellement en fait Fondation déjà ils ont créé depuis 2016 mais officiellement dans nos sango année passée juin anniversaire le 6 juin
n'annonce en publiquement, voilà, tout ça qui m'a cérémonie et tout ça. Donc, on a compté mukolo na ça mais action nanga na bana ko sunga déjà avant. Et puis hôpital wana nazo en charge ba futaka $150 par mois loyer na bango. Et puis c'est chaque fin de mois par la grâce de Dieu si on a vu na tindela bango ba futu loyer. Alors na condition ça bango ngana ko aider bino na loyer. Bino boko aider ba malade nyonso ba oya premier so fele. Mutu ana mbongo te bo soigner ye. Soki bo suki na kisi bo benginga. Na koluka on a tinda on a kisi. Et puis c'est comme ça. Et puis na sola qui na Didier Mobilanzi la PD de Color. Déjà ça qui est devis hôpital, bambe tout monsieur Bukana, il fallait acheter ça. Bango peut passer là ngai devis na bango, ba bloko bazango besoin et puis ba kiss par exemple, ba bloko tout on t'a la première soin ba kiss a palu, ba typhoïde parce qu'ils ont mal de rien plus c'est pas na biso. À moins que mon azala na maladie chronique, maladie mo bo dérange kaye. Mais sinon antibiotiques et tout, on a acheté déjà, tout comme la quantité penda ya ebele et puis ba matelas on a passé commande, ba senga ki ba matelas ya médical, ba mbeto on a déjà pede de color bazo bandia conseil puis ba répandre hôpital en tout cas tout tiango penza na ba norme mo que non ceux qui mutoyer penza santi que non azana ki quitité ni c'est hôpital so Kinshasa tozala na kati ya ba makambo wana bientôt et ici là pede de color a proposé ngalo binanga tant que maman ba peinture parce que yemo ateka peinture ça la peinture abinanga c'est qu'on a moi ba peinture a linganga na zana ki quit comme ça tout ça là ngoto mon ndenge le kana mon kameni misale kende plutôt remettre ba matelas ba drap ba rideau ba kisi autour même donc c'est grâce à un petit au hôpital on lelo et bénéficier dans mon boé il y a comment au bakana qui t'en fait parce que moi on a bela qui on a parce qu'il y en a les cas qui on donc voilà c'est un peu ça donc ndé bandeko musu pe bakoma pe ko sunganga à partir de la Suisse maman Lolo et moi abenga rapé mona kona ba orphelin nona ezana orphelin moko na kendaka na njili wana mususu ezana na route mokali neti bango kute koma nango anytime do sona zata moi 50 ans moi 50 mois vie des arts na bengi petit na moko wana to suma bilo mwamba boki botikeli bango donc et comment Rwanda kunanga quoi et mon azana sana na leki na tikeli bango na sala on a bonne volonté que non monte penana na bimisi 500 pour pesa na que non orphelina je fais ça pour na bolingo na zanango et puis ngana zo salango pour que nzamba kantelanga. Super bien, merci beaucoup Mao Givoulé. En tout cas, toutes les bonnes choses. Encore une fois, depuis joyeux anniversaire. Merci. Mieux vaut tard que jamais, c'est vrai, un jour après. Et toujours occasion qu'on soit là parce que Nzamba Bombio et tout le souhait que Nzamba Bomba le sous le plus longtemps possible. Et tous toujours ensemble. Alors, nous allons aborder quand même quelques sujets en ce qui concerne l'émission de Sola Kaka. Tout touchant le côté art. Ils ont côté déjà au sali temps. Et puis si le meilleur est à Yomoko, c'est vrai, dans la branche, on ça appelle le meilleur à Yomoko, mais du moins, on est peut-être en coulisses, tout le monde a gagné. Mais côté pénal, Moutounion s'autor qui colle un mot sur eux, ils ont côté dans le art. Théâtre, ils ont mon nabino. Les gens qui ont le théâtre, dans le guito touchant, on a aspect mon côté ni matanga. La manière dont matanga commence à côté la comédien, j'ai l'impression de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Les lieux, il y a deuil, c'est un lieu où moto na moto ayaka na désolation ayaka monter mais ayaka sukisama ayaka na plusieurs questions et puis ma question se traverse à moto na moto et avant ça quand moto doit comprendre que nzambe azanzambe oui parce que il est le maître de temps des circonstances mokolo souffle de vie pesa kakai mais apparemment côté bandeko ba artiste comédien parce que pas côté ba musicien on dirait peu moi nan pena côté na ba komi ba pousser dans le bouchon musika côté na mais chez les artistes comédiens j'ai l'impression on dirait matanga côté nabino alors je sais que vous avez quand même na façon normalement mona makambo malgré au mi retira moi muké vous allez penser ba to mona ramona repena trop c'est vrai mais aux akaka na kotala ne matanga ezelo ka côté nabino qu'est-ce que tu t'es dit d'abord vous êtes satisfaite comment on ne matanga en façon ba to kumbela matanga côté ba comédien papa là matanga eza nanu eloko efosala moto somo atanga nalia matanga soki moto keye il faut mitala ngaso na ke matanga de façon on lela na matanga na lela séparation na ke moto na to mona na kalisu te vi na biso mo
ngana lela na matanga relation ngana mutu wana et puis ngana mutu to mona na kal soute ti Yesu Masia Nazareth oya oya mukoni est-ce que ngana se totambola ya malamu te peut-être okuta na pete na mukolo sukango si ngana okelola ya okelife so ya kenelo lifelo akelola par exemple ngana kebo mais ngana osaka na kelifelo te po na sina comprendre makam na koma ovivre ne kenge pi na kobanga nzambe keno na kende bongo te. Ça fait très mal. Makama matanga papa leno yebite. Oko imaginer biso ba comédien et comme à un moment mo bazote ya biso ndenge photo se comporter na matanga. Je me souviens na matanga ya Solange Mindondo que son âme repose en paix. Ba président Elombi ba président Masumu na bandeko basi mususu basala ki ma sensibilisation ko loba que na matanga ya Mindondo to lingi désordre te. Et puis na matanga mama chako. Na matanga mama chako yesi soke basi nyonso bolata maputa. Et puis na maputa bolata wana bo exposer nzoto te. Bat musa bite mama chako mo pe emo ando ko lata nas tout to lata to. Bazo benda biso mato ndeni photo lata na matanga. Tout ça pour éviter les dégâts parce que mais au moins ninga na loba toujours que mutna mutaza na ndenga mona makambo. Obi ke sape na batu se muta kufi muta sepende mutona kufi. Ah, yaza nene sim. Batu baza mutaza muta kufi ola compatible na famille wana. Ye a se manquer na famille wana de matanga na bango eza ba pauvre de ba olia bien te na matanga nde ba ni lokote nde ba ti uniforme ete na matanga. Muta kufi pe ba pete ba no pe oso wana ye. Donc mutu azolo ba mabe ya mowe ya mutu si akufi nana mona teka na communauté na biso. Et puis mutu na ba kundite. C'est-à-dire mutu aza na ndako na lili. Nana mona te. Bandeko tozoka dia côté ote kutu za ki pona awela mobile na oyo. Et puis les gens se permettent na tant on ande ko se lancer na média. Papa Alain mokile komi na suka. Crois-moi. Mokile komi na suka na domaine nyonso. Soko zo tambola na nzela muko mususu tambola ta na makolo tambola makolo tambola ata moto leka mona mukindenge yo momona ke vindenge tambola na batu na mokile ngo ndenge kende mona kwa mokile komi na suka onde batu ba pressé neti mokile suka lobi et pourtant biso to suka mokile te wali ka mwanzambe mais façon to memela makambo c'est comme si mokile lobi eko zalate moto akufi ngasiko na mituna pourquoi chaque fois que artiste surtout comédien soit kufi ka ba problème bima na bandeko na biso mususu ba journaliste to bandeko mususu pe ba comédien pe ndeko no akufi oti caméra na micro ozo sala analyse ozo expliquer ndenge akufeli na makambo ndenge ezalaki mais pourtant yo ezalaki wana te par exemple l'histoire ndeko Mélodie. Donc mutu aza témoin qu'il est parce que déjà Mélodie akufeli awate. Akufi na awate. Akufeli na point noir. Na point noir. Mais na point noir mutu azo betali solo ya dernier moment ya Mélodie c'est comme si yazalaki. Yazalaki wana. Laisse-moi vous dire une chose. Nazala na point noir na 2016. Vers la fin. Na 2016, na kuta na petite sœur moko Francine Mansanga. Est-ce aya mao. Mélodie wa sala théâtre za. Mélodie badiama ngami aza we. Lukela ngai. A lukeli ngai meto mona na kiti. Na zongi. Na 2017 na zongi Brazzaville. Ya moto za kuna Mélodie na mona ke mena mona ndi akondi c'est comme si abelaki. 2017. Ngabi en tout cas so moni se mawa zawa abibo monana. Abi mo za lukeli numéro na ebi masa mobwe bazane pe moi trop na zo numéro na. Na sala ki 3 mois je crois na zongi. Na sali ba 2 mois ana ezonga point noir. Na tuni abi na omona pe sous Mélodie en hote apama a omona na penda lisute mais azana ngabi en tout cas numéro ne posito na 18 ngabi lukelanga fi yango boye bane yaka na ye comme ça na tinga meto kina ke mona medi fona mona ka bena za mbuko no mona tende ay to mona na et puis voilà loko anga pe na kene nga kotambola te na kene ma nanga donc na je péta mona yete na kotiko na mam nanga to mona na ite nde na zonga minga na yebi ke Mélodie azana point noir na yebi ka vana na point noir na yebi ka bilaka c'est mo personne mo problème moko boye et c'est là que moi bien te boye na yebi petite son Francine Mansanga betelanga
Mais c'est tout. Nous avons quand même un Jeannette Ekofo. Jeannette Ekofo a été un bijou na mbanda kuna na Pointe Noire. Est-ce que moi, fina bina basket on a azawa. Yo tu t'apprenais que mélodie a kufi. Nga bese nga pata Pointe Noire. OK. Ouais. Moi j'étais informé na Pointe Noire. Parce que batu bayebi ke po na Pointe Noire nazaza na batu ya kilo na Pointe Noire parce que na passé pendant mon battant na Pointe Noire. Et puis ndé baye ko apprendre nga ke no mélodie a kufi. Ah non que monter ma passe. Non que na monter ma passe te le quoi artiste comédien a kufi te. Non monter ma passe quoi maman moi na kufi atiki moi na never so 10 ans. Ya mwasi. Ah. Papa si Nathalie kana téléphone na Monica mwana wana makila monter metanga. Bat ndekole batala ta mwana ya mélodie atiki. Batu ba o mélodie alongwa Kishasa na kanda akenda ko nani abetela kibino mélodie azate. Basamba na moite nde toyoka. So mélodie azate sikona na o expliquer ça mambolo ba ya mambo solo. Natala ki ndeko moko asala ki analyse mo kitoko en tout cas na sepela ki nango alobi mélodie era ke Pointe Noire déjà na ndeko ne wana ndeko ne mutabandaka na mobali wana bazana prompte ba binemite bazala binemite donc mutabote mobali muninga o bote mobali azala kite ezake non azalaka na yo normal et après bon siko lelo bokwa kize muninga ndenge nini ke ye ata kuba vu yango papa la ata kumbongo yango ata kumbongo ko olia mbongo ya ndenge mabebo pauvre femme atikali oya tikala zana mwana oba papa wana parce que on parle na de konanga biso médite biso so mamde ezole kana internet keno azaki moi si ya producteur Gilles Bavoma ba kufi azate na ndeko na biso moi si bazo akize atikali na mwana ya mobali wana azana mwana naye ana souci parce que ba ucho kunda vi na ndimi na sedi ya ba 3 semaines non te akosa ba 2 semaines na mabele ndeko ya kolanda ye tika na mwana azana na ba shock moko bogeno papa mwana nganda ki bozi makambo vi ya mutu akufi boche na nzoto hata yo moko ndeko akenda Brazzaville kala Pointe Noire bandeko bake kuna est-ce que balandeli baye bandeko na biso akufi ndenge ni balandeli te ekomita bato bazo préparer matanga na ndenge ya luxe bato ba préparer matanga ndenge ba uniforme je donne Marie-Hélène na Karine pas la raison des fois balinga ba uniforme te ya matanga je comprends maintenant parce que déjà du fait à consommer des uniformes aux un bon numéro faut que pour na ilamba na haute aucun n'est pas tailleur au décider pour foutre bon batongi au dépenser déjà $50 pour na ilamba na tailleur mukolongo il faut ça la souki non mukolongo il faut matana talon il faut se maquiller muto ke matanga ça na make-up ana talon ah c'est vraiment compliqué, grave. Triste. Et puis, c'est que l'eau, comment poser moi problème, apparemment, matanga ba comédie, c'est comme si la place moi bato ça la matu vu. Muto la ça qui non ngani na zarango, des mikolo ngam tuna na top, muto créer visibilité na ndenge na. C'est-à-dire que nga kutono que nous rendre bango visite airboy. Na zanan bato ki na batika na suma sac moko mo ngana masiko na 30 sacs. Na oya na 20 sacs, ngana oza charge ya boy. Parce que déjà, on a toujours posé question et après. C'est-à-dire, après, matin, apparemment, les caca sous-pété. Tu mon amta luka kombo ne. Mon amta luka atika kombo. Il paraît liste na mino pe ba cotisation comme kena nenga, c'est-à-dire que bato mo pe sa cotisation na nenga ya likiako, hein? C'est-à-dire que luka komi la kisa. Or, déjà, moi na tikali famille ezali mutu tanga zobela organisation monté salamaka. Cotation moi attention batie pe cotation parce que j'aurais appris derrière kutu ceux qui m'ont taobé la kutu cotation bon mona batumsu ba obudi na bango avait amoni pena sali vu aleki te bablo monsieur ezala que moni mutu obeli makasi poso mutabina za malade muninga za malade dans l'hôpital déjà mutu za na hôpital azana besoin lisungi effectivement mais ce lisungi yete ozeli mutu na komi tango moni na batie ba photo na ba miniature asi a fobogi matama koni nini oyi na lisungi wana ya lisungi wangana limbisa na lobango mutu ya se fait baba mona ye litio te ba mona ya ye ayaki wana na yaki ota mutu mais tant mutu za na hôpital bat bayaka to combien de comédiens ba madi bana hôpital
ndeko na biso moi mbali comédien Jeko je crois Jeko ali Canada vers 1 garçon na bela kala je crois bela ana santé bela abela bande muso abieza poison bande muso abieza poison na bela makasi jusqu'à là na moni groupe moi fongami te pona koltembo pona il est malade ngana yo mutu monde ayo bete abetela ngango il y a pas longtemps to bengi pe sur place là to solo na ye asinga mais nazala ngabi na autre hôpital ça ba examen et tout mais déjà fait grâce pour na minute naza bien mais ba comédie to yebi na biso mais mukolo je souhaite pas que nous les cambons mabe commis tout ça les groupes auto cotiser groupe à cotiser bien ngana préféré ba cotisation to chaka leti na auto zo tcha siko pona ndeko Mélodie wana pendeza cotisation mona kolo ba eza pene ya mutuya parce que ndeko kuna mana Kinshasa alo ngame na Brazzaville ba ko kunika mena point noir te ba ezamboka mpa et puis niveau to rendre bon hommage à suka biso ba proche ne to joine quand même pas major zolo ezande monter na kuna parce que na weka za artiste mais valeur ne penza ba oye bangote nde to so kote ba mbongo wana po ndeko aya sikunga pasi ngeza mwana autikala wapi mwana akozwa nini na mitu dia mwana wakati classe. Mais en fait Mao Givoul parmi c'est vrai oza parmi ba oba joie quand même parce que Ndeko Mélodie un petit témoignage quand même oza Mélodie ngane to bano sola très bien. Tono sola penda bien si tout en roman futa na yolo. Tono sola na bien vraiment. Parce que to jeune moi ba pièce bien que ba titre ngo suma ya kalana na bosana et pas major zolo. Déjà biso bato bimela et pas major to za na bolingo moko boye. To za mana moko boye. Mélodie aza fimo boye onga na ebike abando seka ne mingi. Onga na ya Mélodie. Abando seka parce que to kangama ki penda te que no comme surtout bimatoke moi boum moko boye to ke o mela to ke o lia on a découvrir mamune mususu. Mais on a ebi tant bando kuta na batunage bando ko seka ko pesa na mbote bien bovani moi pemeni bobeti moi ma solo esili emo bobenga pe na téléphone mais dia o comment o te yo yolo belinga te na te ke oza yolo na so ndako na yolo to ke kota terrain et kakate terrain mo za na moi kati kakate eza moi na monde à côté Aziz avandaka a même terrain na zuni ndako wana ngabia OK a même nga te pa na nga prochainement sur yolo au betelingato problème te ya to solo liwana ici nango to bana ko sola bien so to kuta lokola bandeko ya musala moko to yebani donc voilà na ebi na makamu susu te po ba vie ya bato penga bana kipana ngate parce que biso so moto aza peto azate moto tout azana mabene na malamu nae donc côté ya Mélodie na ebi kana tournage to kuta to solo la rapé na ndenge ya libanda ke film bien normal assez gagné quand des mingelo ngana ebi. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que peut-être toi tu as génération côté na bino parce que toi le bata génération de bato benga en kaka. Peut-être bino bozai quand même moi avant. Il y a eu une série bino beaucoup tani déjà bobanda tourner. Mais j'ai l'impression on dirait tant na bino on dirait il y avait moins de problèmes que Lelo. Lelo on dirait apparemment vitesse et comme niveau. Lelo parce que mutu na mutu asota la mutu. Et puis on parle pas Lelo on dirait conseil à la tepo ngana les gana joie déjà que tuna na succès ko le cadre yo pesa nga conseil. Oui ndo sala théâtre na tanga CD ou na tanga YouTube o pesa conseil net ni par exemple. Ba rappeler au banda na ba VHS. Oh ba rappeler la baby no bien que bino ça la VHS. Ba ko rappeler au banda na VHS. Toi la monde Android. Ba ta la théâtre na YouTube na téléphone. Bino la faut so makunda ozala magnéto kuna tena yo tela ngwe pano na poto na ne ivi matondo ya Diego muzika no beta liso bo mtu musaza na kuna yake no pa ivi matondo ya chema magnéto na fi masika te bando tal déjà ou expliquer ni mais mingi mi totalaka o bano ba OK malam ba osa malam tozo apporter kaka mais lelo mabe eza moi mingi parce que lelo batu ba otala na pembeni trop batu ba otala na il faut natala onde mikolo ala tandeni mikolo bimande o mikolo bimane ya mboka ni o mikolo za bondeni mikolo za ni marque X na zoka mikolo za ni o azana boy je vois un peu ba tala côté rivalité moko boye devant batu boye entre bino bosa sembla c'est comme si boza bien mais na kati mitema mutebi mikolo alende la frapper fort il faut na kene boy à travailler par rapport à Moninga. On est amabe.
mais biso na ndako nanga vu à sa côté na ye Miraesa na pese mbote na ngola Miraesa Mirekutina Miraesa na côté na ye ozomona Zena pese mbote sika za na France Zena na ndenge na ye omoni muna mutana ko na ye so bokutani so bomela bomeli so bobima bobimi mais sinon après on a ici les simu no ça continue vie na ye ete bokangami bo aso ndeni munda se mamneza e bon odo ba mira no ebo itengani nga mama na ye mira so beteli kam o givule bonga mama na ye ala mbanga kuna ngamene na théâtre donc muto abeta kana makamba bato melelo apama eza sundenge monte bon éviter mikolo parce que ngape na monde ngo na ça peut pas trop mais na éviter les eaux évoluer mais bon est-il que nzamba sa biso ka ngolo bolingo eza solo surtout elonga nazo déployer ma casse elona lela à chaque fois que bande ko batika hypocrisie sembla hypocrisie za bien te ebomaka sembla bosola te bosolola te bosola. Donc tu penses que baza mingi baza vrai te c'est-à-dire que ba osola même non hypocrisie ça ma casse ngamo na vivant hypocrisie ezali ndeko na normal mais nakala tu peste ovanda kisko na fait on a niveau bolingo ezala ki wana yango te tukuti na matanga niveau bolingo bi poni beaucoup ingelo na lela ka hypocrisie. En fait comment tu interprètes différentes disparitions bateau na commune na théâtre parce que apparemment bateau soit le bio tu va prophétie de Bima ba yo ka ndep kakate bon ba comédien on dirait à côté paye moi ba signer moi trop ko signer moi trop na se ba signer le papa on côté na me bonda banga ne ba yuma non mais bango ne ba ndio bika vitesse Android bango ba bidja je ne pense pas monde to utolo ba mpuki monde comme Android na ko fa nda na bona koti na YouTube to na koti na Google na découvrir makambo susu na ko kota page ba côté ba page musu na monique ko kene mboka na boye na ko zwa visa ya na to zwa visa te so na komi na aéroport na bomba beti caché bien na na so par exemple ça $400 so na 1500 no ketende no ke na ngati wali kamuteke no so ke ande na vitesse à théâtre télé premier ça que na tango akala na yebite na tango akilelo siko yo so mona lelo théâtre moko boleki na YouTube et pesi succès makasi pesi makambo star wana sali succès makasi na YouTube ana Kinshasa bazo landa yo sabo te wana mo pasi wa biso siko balanda biso balanda biso omake no ke na wenza chibango na okota pe wenzete bama titana okenda mo bamimo public mo ba olanda bino shisho longena mama peut-être no ça nango asala succès oleka mami jokisa entre nous pour lelo batami tema mabe nyonso babenga ke mami jokisa moi ça motema mabe mami jokisa basi so basala na kina l'époque biso na kuto bani na théâtre te oyo ka mami jokisa na ena shisho loyenge na kutie na succès na bien kinga na ya kazaka na suspension mais oyo ka mami ke no bat ba lobele partout si lelo asi la raté sur l'équipe donc OK na donc batu bayebi ye ils sont à partir ba théâtre tant wakala ba théâtre lelo mutasa sisi oleka owana te ezana onga net ke na tant wakala succès za makasi mbongo ezala te na tant wa lelo succès za ngo penza te mais déjà fait grâce que na auto sala mon mutation ko se retrouver na moi muke na mbongo peut-être différence ndi ngwana. Mais alors comment tu interprètes ba liwa ou pas tout ça qui est prophétie de Jésus Bimaki ba du ba comédien ba otambola bien te comédien ba kotina molili mwa mingi te papa le wana ngai na confirmer ngo penda te en tout cas na wana penza en tout cas balimbisa bango siko en tant que ba chrétien en tant que ba ndeko ya ba comédien wana tant nzamba o révéler ba sani pona ba comédien ne bazo benga bino na repentance ni ba benga ba mutanga ke repentir ba ye mota dam ne zande il faut to ye ba pete ye moza lelo bat ba samba na ba réseaux sociaux ya ba comédien te mutanga ke sa repentance mutaka neza na YouTube papa le tout ça ba tout na kia pona wonu fona loba noni kandi na bano ko sa repentance e pano do na mono ka lokwa o na uto mona pasteur wana bondenge mo la Bible dit ne jugez point na toujours juger bango te juste quand moi par rapport ya o lobby bango ba bat o bazo sambela lelo so ba moni ke no na côté bande ko na biso ba comédien vieux zo simba te mabe eza ebele ba bonda pe pona biso te
mais ce que ça pena que non ils un message on nzamba révélé bango pour que abimisa biso na molili o tozana ngo na kata ba kisi na bobungi o biso tozana ngo ba olika na réseaux sociaux te papa le mutu nyosa yabi ke poeza ba comédie za la masumu prophète on a abimisa prophétie wana akobenga pe papa masumu ba solo papa masumu nzamba lobi na ngai boye to sala boye masumu boye te masumu boye te pasteur de la foi ngana benga ke Moïse ya ba comédien oba mutu nzamba tina pena bimisa biso pena kati na bobungi asala ngoti na terre ya Bouddha na njili na quartier 1 abengisa ba comédien nyonso baya to bondela parce que liwe telemi à l'époque na bosani je crois zaili wa mutu mo sta mo mnene pa telemaki akufaki bo elandanaki to kende mabondeli to sambe to leli to fum to leli nzambe nzamba okusoma wa ina ne 2 ans après pour tourner fond ba ne fond mti les okatanete bon peut-être que ba comédien parce que ba star oyo ba yebani mingi moni le leso ko tali papa là même na YouTube aussi na telelo so moni mutu asala analyse lisola comédien zangate ba journaliste doma mnyo sondire na communauté même so itamula pe mina ba comédien jamais mutu akosela on est sans comédien mutu asala comédien mutu asala comédien mutu asala comédien le quoi toza na monde moko boye puis to koma pe su ebele makasi yango ato sala eloko likambo sala likambo bo ebima natanga kala ucho tu nanga akeso mo awa natanga kama mo bano pe koyeba tozala pe boye mingi te parce que tozala pe mingi te tozala ka ebele mais ya pas trop ndenge le lonza ba sala grâce que ba jeune fille ba bimé belé ba jeune garçon ba epé belé ozomona ba kuti biso na bato akala tozali biso pe na bato to kutaka tozana bango kaka ba génération ni sone sangani toze belé trop yango talika mo esalami boye e panzana ka likambo ekende o ba comédien mais pour nanga so nzamba révéler bango bato nzamba zo révéler zo utiliser bango ba ya vers ba comédien ba tikoleka nango na média ba le quand même parce que ya tribunal tant o le obine sa média boye bayoka personne ya oya kotubela ngote yaka na nkuku bastar nyo sa théâtre baza ba numéro na bango na ba YouTube bana zo numéro benga teloko na zui président masumte na benga président lombe na lukabo to na Kinshasa soko luki omona bango omoni bango tana beza ba artiste bo sololi et puis bo sambela voilà mais ba le kanonde na YouTube ndeza mabe na to moi je suis contre na bato ba na YouTube do nzamba la kisinga kinga na omona boy oui non na média pourquoi parce que nous on a média attaque de ça qui vrai bato so ba auditeur on a encore faux parce que oui on a média boy ndenge pe mutu mususu soka za na ranki na mutu na akamati yango bano sala mo chantage ozomona prophétie obimise ndeko ebimisko et qu'est-ce qu'on mabe na place wana mais sinon on a yebi ke ba comité ba sambelaka ba comité belé ba sambelaka puis to sambela pe makasi ba comédie pena ba sambelaka bien que qui sur les dans monde de théâtre qui se bandi leloté qui se zalaka c'est que banda depuis tant ba théâtre ba film masoma ba kala bango nyonso wana ba do ba sa ba succès ba simba ba kisa sana ba sewa kala c'est qui se bezalaka donc ils ont encore continuité pour ils ont encore ils ont mukili bo mukili changer na ngote ils ont rendé ça bo ils ont beaucoup de mutu mo na sina kota na te ah papa yo sala mamonde tenga na sa mimi bible ngapi ka nzambe toki na nzambe te nga basukola nga basana nga bon atoki omeka oza faible d'esprit olandit isa likambo ya mutu isa likambo ba comédie te isa likambo to nyonso isa o bato bazokende ba Dubai kuna est-ce que yo moni photo comédie ebimi kuna na moni photo comédie na biso to ayeba na mboko ka kuna te azate ba comédie ya Congo baza kuna te mitomoni ba star africain belé o ba bimisi bana ba biloko wana bakenda kosala bo baliaka basala kabo lelo ebimiti de yankuku ebimana mpoasa soki peki seza ndinga sona ndinga théâtre un jour nzambe a révéler kana musana biso nzambe obimisa biso pe na mpoasa mukolo ezali ne bande obatika ko juger kaka ba comédien c'est pas bien toza bande kona bango bien que mabe ezali et place nous exception ezanga te mabe ezala malamu ezala batala pe ata moi muke côté ya malamu ya ba comédien bando basa banalise o bas balobela pe ba comédien o type nan comédien ni nango azana mwanda ba réputation moi bien o azane bo azabo mais sur type na mingi ana malamu beke mabe o lobe pe na malamu mutote o lobi na ta malamu muto tant muto azana bon moi mo so za sipota bo alobe linga baninde ya merci la naki bo c'est ça boluka ka te ke muto asali mabe na sima mabe wana bozwi mabe bo bimisi yango bo
au Sambou tes vraiment bien minute. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Infiniment merci surtout d'avoir répondu à l'invitation Nabiso. Alors, je voudrais quand même, pour la Bandeko, Bazola Nabiso, on va tout droit dans l'Est, parce que tout ce qui est émission, c'est important de toucher l'Est, parce que Mamboudou, quand l'Est, ils ont concerné Congo mobile. Oui. Bah, maman, total, la image, la maman de Bazo Tambola, la banane Congo. À tout moment. Sinon, étant que congolaise, un dernier message, na Bandeko, surtout au Bazali, na Est, na minute, on va traverser un moment très difficile. Nabandeko o baola nanga à partir à Goma Est partout kuna Bukavu Masisi en tout cas on a oloba que nzamba za na bino mutu moko akobomba bino malamu akosisa makambo ezaka Yesu Masia Nazareth donc nzambe nanga bomba bino toza de cœur na bino en tout cas cette fois-ci tobi lelo ou jamais surtout kufa kabisa na sima maloba ya général auto ba la police surtout zo ba machete to kama mbongo wa Rwanda pe si la pe nantoza na kimia comment na basi ba na okipasi tata moko bona ba meme na yeso ki 4 na mkongo na mwana na boye na mituni siko ndenge ba yebo biloko ba mbetu nyose tikali kuna o etikali ko kote ba okene ba keno ba ke wapi esika ba okene ebanite ba olala ba libanda ba olala mabele na se edo sala vraiment passer nzamba pesa bino makasi toza ensemble na bino Congo ekokabwana kate ata mukolo moko toza na bino en tout cas ya mbalonga nazo soutenir FARDC na la police bakende kaka soki esengi keno ba volontaire en tout cas boya penza to sepe ba tete mpe mingi boya so to lata teni to keka biso nyo sote ko sisa likamba Rwanda ngo poto lembi opération luka Rwanda ngasi na moni Rwanda mona kisasa na keluke la police bakangi. Vraiment, merci beaucoup. Alors, toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien. Merci. Vraiment, maman, Maro, je pense que tout est bien fini. Et l'équipe, en tout cas, toute l'équipe, maman, malamu. Tout comme nous avons souka, comme tout ce qui s'est monsieur Rotel, toujours. Bandeko bazola nayo partout dans mon kimobimba. Nabo ils allaient que oh na boire quitter. Il y a certaines personnes ceux qui boivent qui libanga tout le monde a siliki pena. Akangi pe kanda. Alors tout comme pratiquement na souka, je crois qu'on a que 35 secondes, hein, juste pour remercier Batutu Oyo. Voilà, ngana pesi merci na bandeko nyonso ba souhaiter ngai pour la journée anniversaire na ngai daki hier bandeko babenga penze bena ba fan musukutu na satanda kité bazi numéro nanga ba misu na Facebook ba misu na chaîne nanga na Mao Give TV ba bengi nga en tout cas isalenga vraiment bien na pesi mbote na Toussaint Mikani un arabe perdu en Afrique du Sud. C'est mon beau-frère Toussaint Mikani, monté massif qui voulait, maman na Fève, maman na Sissène, maman na King Emmanuel, na Mathieu Benz, Nzamba Mercedes, na Katia Djobour, monté ma Joël Agoli, na président Kelly Kamuhanda, coffre-fort à Pretoria, Kelly Kamuhanda, Mubala Maria Masaki depuis États-Unis, et na Bandigono sur 8 ans et Rolanda Bisso, et puis surtout na Cordon. Patrick Apataki au hasard coordonnateur il y a ancien joueur Apataki salut à toi et na bandikono so balandinga penza mkwalelo famille Congolo Mobimba bambote na bino maman Nathalie Fikipo Maminjo mimi nasema Maminjo Maminjo motema papa Paul Fikipo FBT Misalande Sandra Mukoko depuis Djobour Yassa. Et puis maman Benit Kabululu, na Kati Afrique du Sud. Donc voilà, na bandeko no so na Andy Star fils à maman, ya Mimi Gifou le boka pipi le sila soloté, et Medo Kaba on le passe sa fashion Zambale je me laisse na Congo, motema jitu Gifou de longues jambes, Gelo Gifou le méga boule, joyeux anniversaire à toi mon petit frère cadet, et puis Rossi Biberon, petit nanga Kati, et puis na batunyo tout quoi. Merci beaucoup na bandeko no so aussi bako la nanga. Beau s'abonner massivement à Mao Give TV. Et joyeux anniversaire aussi, il y a, et pas à moi, il y a Archbishop, Patrick Tomosi à Gracia, Patrick Tomosi depuis London. Madame n'est pas beau, mal les sujets d'être mon engagement. Joyeux anniversaire à toi, madame. Et puis, na bande konyo so bazui bako, ya olananga, nzambalo la abate la biso. Joyeux anniversaire à toi aussi, mon papa chéri, pasteur Jean-Paul Maïda de la foi.
joyeux anniversaire à toi. Tobotamane date moko. Et puis na maman Aimé, maman Noëlla, batutu obalinganga. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On se retrouve très prochainement. Okay. Merci en tout cas, maman, d'avoir répondu. Tokutani très prochainement, surtout ici, c'est chez toi à tout moment. Ouais, je suis là. Merci beaucoup. Alors, au revoir, bye bye. Au revoir, bye bye.